Bonjour, bonsoir à la famille. Ça dépend. Ernion Sobozwami, Bambote, Bambote na kombona Yesu, c'est Noël la TV. Ba bonne fête, ba bonne année, Bamboula ya sika. Bonne année, ezo continue. Tina ba février, futo souhaiter kaka ba bonne fête. Eza bongo. La famille, brota la vidéo na biso to like to s'abonner to partager to aimer et ko sala biso bien. La famille to yo kaka bat palo baka basi mibali basambwaka te eza kaka basi lokuta nanango akosi bino mibali mpe basambwaka preuve ne tomoni ndenge mobali ya Benita ndenge azosambwa na kati ya réseau sociaux lokola mbongo akala o mibali basambwaka te o mibali boye nanango akosi bino basambwaka pe ya koleka kutu basi bazosambwa mobala Benita azosambwa na mbongo ya bato papa ansa oyo akufa o mwasi na ye atikoza bomengo alobi ke ngai na nginji ngai na kosala nyonso boye komi bitumba basimba basala boye nyonso azokosambwa ozokolia mbongo ya masumu mbongo ya muwei tala ndenge bozokende kobunda tala ndenge bozosala bafete oyo na bambongo oyo ya mal acquis ya profite de rien donc ekomi bozokobunda par-ci par-là bandeko la baron aza na raison boyoka ndenge la baron azokoloba tokopesa raison parce que oyo nyonso alobaka ekokisamaka kaka na nsima mama ya youtuber azokosa te bozela nazotiela bino boyoka ndenge Karine Mokonzi azoloba mama ya youtuber bozela na tiela bino volume nakilelo boy nengena zalaka na elote eloko te nengena zalaka ni dada ni de f boy yaka nzamba sasala eloko yango ata basali ona ndenge nyonso esila te loko ezaka mokanda nzambe yango ezalaka ti lelo so ezalaki mokanda satana kesilaka lokwa mai na mungwa neti ngabo naza parmi bato benge bazala na elote rien du tout ndenge naza mpe parmi bato ba rien du tout otalinga liboso boye oza mwasi to mobali gene rien nazo ezoyebana te siko na kamora mibali olala basi ata sa na vie mais soko moni mwasi asiko osutuki machacho nzena olala basi te ninyango ozana ba charisme te po eloko ozosutukila wana ezaka na oka ndenge moko nzambe asala na mokili kaka bato de sexe atikala osala 3 te o ezaka te ezakaka ya mwasi na ya mobali doso okutani na mwasi yebaki aka na sexe oyo ya mwasi mosusu olalaka donc osutuka tokanisi ondire yo okute na sexe moko batya mipanzi na kati te sexe oyo batya branchette ezaka te o sexe na okuta batya sauce kali na kati to na okuta o bakali batumba to musoni na kati ezaka te ça dépend ka ndenge mtu ozwa soin ya nzoto na ye mais ezalaka nango te jamais okuta sexe moko ezalaka lidusu nyonso donc ça veut dire que on est pareil alors mibali bosilamaka bozalaka un peu de charisme ozwi noki mobali notie en gp mbovandi mpe na mwasi moko motema ekomobeta ke yango lelo tokosala te mwa mobali bando anda olinganga asenganga nzoto te ezalaka te bino mibali bokoma olingi mwasi lelo ka lelo olalingi mpe sans préservatif okoza infection te ndeni do neti nga boye navandi na ana ndako fidèle babalanga yo kindumba doki olinga bamakango no ozwa infection kuna oyo opesinga na bandakira 6 mois après nasuka nakanga monoko mpona banga ke mwasi ndasambwaka mobali asambwaka te bacochon ebela 6 mois kir boyebi te déjà 6 mois eza deya mwana mobimba na kati ya libumu na place na mela kutu bakisa ezalaka na elo te boyoki la baron ndenge azoloba mwasi nyonso aza kaka ndenge moko mobali nyonso pe aza pe kaka ndenge moko différent eza te mibali donc bolinga bokende kosambwa neti mbongo akala kaka pamba donc okomona ke non mwasi wana aleki ya ngai oyo aleki donc oyo namoni na balabala seke aza spécial yanga kutu seke eloko eza te parce que otia ye na ndako mais or ke ere azalaki libanda ere yo bando kolinga ye pe azalaki kaka bongo mais tellement omoni ke aboteli yo bana
o saleli ozomona ke oyo akomi ya kala oyo aza tina te yango bozokende kosimba batushe bozokende kosala ba erreur bozosala n'importe quoi po na kotala na kolula na komona bozokukutana neti babino Ramsès ndenge bozokende kokutana ba Benita peut-être Benita azalaki mwasi na yo ya vite ezalaki mosusu du fait que omoni ke alaki yo ke papa oyo soki akufi akotikela nga bomengo ale yo tellement oyokaki bongo oza pe na Europe développé wana ya neti na Afrique te omoni ke te nga koto yo pe pasi eleki makasi tosala kaka nyonso papa oyo akufa pona bomengo etikela biso bomengo yango bozoli yango pe na calme te ezokanga mabilo na mongongo bozokita bozomata ezosimba te makanusu bozokosala ezosimba te paske bozokozwa biloko ya mowei oyo ezalaki dessiné na bino te me eza on dirait bozobotola yango akobotola na makasi anatanda bana na ye moko bazokolela bazokosouffrir bazomona ata bazosouffrir te batikeli bango pe bomengo mais wana peut-être bolingaki bozwa yango na ndenge wana bozwi yango te eza bien te mibali basambwaka te yo wana mutakala ekomi par-ci par-là na kati ya réseaux sociaux mutakala na yo donc respect eza te ekomi susu respect te parce que owelaki bomengo mbongo bozwa mbongo botonga bosomba bokende ba Dubai bosomba bamituka bosala mais boyebi ke bokende yango nulle part parce que ezali mbongo ya mutu ya mutu bozwi yango na voie normale te bozwi yango na ndenge ya bien te obana ye moko bazokopesa ba témoignage na kati ya ba réseaux sociaux donc eza malamu te tala siko muke mbongo wana ezokomisa bino neti trouble bozosala yango bafete donc ezosala bino neti bokomi bafolie donc bitumba ezomibima kuna na baplace bozosala bafete yango bato bazomizoka donc milima bato pe ekobana kokende kaka bongo kaka na nsima mbongo wana soki bozokoyeba te alors soki mpe boza na Yesu te boza na Nzambe te bokoya kosutuka bokomi maboko pamba bobandi pe kolanda pe papa nsawa na tolobi teke Benita kokufa mobali na yo kokufa non mais soki ke bato oyo bandeko na ye bana na ye bazokolela na kombo na yo na kombo ya mbongo ya papa na bango oyo bango moko bazwi yango nanu te me bino boza bata liboso bozosala yango batapage bozosala yango n'importe quoi chantage par-ci par-là bokolia yango pe na kimia te donc bokobanda kozala bozokokita bozokomata bozaka na kati ya problème parce que bozwi mbongo wana va normal te ata ozotiaka mutu makasi ke abalaka ngai nazalaki garde na malade na ye apesaki nga mbongo wana nga mutu na signé nga mutu na sali nyonso mais koyeba te kolela oyo bana ye bazokolela ekolanda yo okozala pe na kimia te soki pe akufaki ke azalaki pe na kimia te opesaki déjà passe avant ya kufa mbongo wana ekolanda bino ma sœur boluka nde nzela ya Nzambe boluka pe bapaster ya busolo bokende na baeglise oyo bakosa leka te ya basima ndako non fuko luka Nzambe na ndenge ya solo kari na Nzambe tout à fait raison na oazo loba kemi baloba mibali basambwaka te non mibali basambwaka prevane to moni yango na mbala Benita ndenge azo sambwa dès le début babanda ke libala na bango oyo asambwaka kaka donc bakitaka bamataka asambwaka kaka donc wana muza ko boya yango azati mobala asambwaka azo sambwa penza bozana tina bien la baronne aloba tito koma na suka esila nango wana to kabwani la famille bozela bolanda Karine ninga azoloba nachila binango na chavole na kilelo boy nengana zalaka na elote eloko te nengana zaka ni dada ni de F boy yaka Nzamba sasa lelo kwango ata basali ona ndenge nyonso esila te loko ezaka mokanda Nzambe yango ezalaka ti lelo so ezaki mokanda Satana kesilaka loko mai na mungwa neti ngabo naza parmi bato benge bazani lote rien du tout nenge naza pe parmi bato ba rien du tout otalinga liboso boye oza moi sto mobali gêner rien nazo ezo yeba na te siko na kamora mi
mibali olala basi ata sa na vie mais soko moni mwasi siko osutu ki machacho nzena olala basi te ni nyango kuzana ba charisme te po eloko ozoti sutu kila wana ezaka na oka ndenge moko nzambe asala na mokili ka bato de sexe atikala osa 3 te o un ezaka ya mwasi na ya mobali doso okuta na mwasi yebaki aka na sexe ya mwasi mususu olalaka donc osutuka tokanisi ondire yo okute na sexe mo batia mipanzi na kati te sexe batia branchette ezaka te o sexe na okuta batia sauce kali na kati to na okuta o bakali batumba to musoni na kati ezaka te ça dépend ka ndenge mtu ozwa soin ya nzoto na ye mais ezalaka nango te jamais okuta sexe moko ezanga lidusu nyonso donc ça veut dire que on est pareil alors mibali bosilamaka bozaka un peu de charisme ozwinoki mobali notie en gp ovandi mpe na mwasi moko motema ekomobeta ke yango lelo tokosala te mwa mobali banda olinganga asenganga nzoto te ezalaka te bino mibali bokoma olingi mwasi lelo ka lelo olalini mpe sans préservatif okozwa infection te ndeni doneti ngabo inavandi na ana ndako fidèle babalanga yo kindumba no kyolinga ba makango no ozo infection kuna oyo pesinga na banda kira 6 mois après na suka na kanga munoko pona banga ke mwasi nda sambo ka mobile sambo ka tiba cochon et bela 6 mois kir bwebite déjà 6 mois ezali ya mwana mobimba na kati ya libumu na place na mila kutu ba kisa infection malamu na mila ta ba faire malamu na boko la zemi pendant 6 mois nazo mina na kisi à faire polikolo mibali kozanga ba charisme yo kovanda no ndako ya fidèle ke babalanga yina kindumba na ye okuta ina mwasa libanda lata préservatif te akia